La polémique entre Koffi Olomide et Ferregola. Ferregola, c'est un garçon qui est à la maison mère, qui est à la Wenge, puisque c'est parmi les cofondateurs à maison mère. Ferregola, je préfère commencer d'abord à Koffi Olomide. Jaël, Koffi Olomide, il faut prise de conscience à la moto. Le roi ya papa, oui, mais il faut interpeller Koffi Olomide. C'est-à-dire mon nez na Koffi Olomide il m'aura bien baraté. Peut-être Koffi Olomide aza fouadé à papa Wemba. Koffi Olomide aza moto oyo personnalité parmi ma personnalité au bazan influence ma casse en Afrique faut retard à Koffi Olomide. Combo Koffi Olomide étant que artiste et musicien, ça ni kolo makasi. Combo Koffi Olomide étant que moto revivre la bandenga sociale et ça na se makasi. Koffi Olomide a des problèmes avec tout le monde. Presque. Félix Oazé quoi, à l'époque avec Wera, aujourd'hui avec JB Piana, Ferré, Fabregas. Au moment où on a tout, tant qu'on a déjà conflit, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. À ta 6e personne, ou à Salio Mabé. Et on peut ça y faute. Non, il y a Zakaneka Ndengewana, il y a Zakaneka Ndengewana. Ceux qui de côté de la musique, Koffi ne peut pas faire des échanges de paroles, des insultes avec Ferregola. Ferregola Zaramona Moussalanae. Oui, bien, moi bien. Ferregola Zaramona Moussalanae, tant que Kimi Biso dans la maison mère, Basali les marquis. Les marquis, Bapanzani, Aïe, Asali, Orchestre et Simbité, Akeneba, Koffi Olomide. Et puis, à mon humble avis, je sais que c'est le seul et unique musicien au Koffi Olomide a pris Sambong et Belé, qu'on est tous les musiciens, plus que peut-être fallait. Vous comprenez? Donc, Nekezawana, Bamakambouana, Nekezawa, donc Koffi Olomide, à Gosona Batutu, mais Ferreti. Vous comprenez? Gosona Batutu, mais Ferreti. Puisque vous avez ça y est raison à ça. Voilà, on a condamné Koffi. Ce qu'on a condamné Ferregola, ce que Ferregola a fait là, c'est de l'ingratitude, Jaël. C'est de l'indiscipline, c'est de l'inconscience. Ferregola, il faut qu'on y ait des wapi. Ferregola, qui moi dans mon salaire à Koffi Olomide, quelles que soient les conditions. Tu ne peux pas insulter, cracher sur Koffi Olomide. Moi, nani ni motonini na mokila ko pesa moi na réseau sur basoli na papa na. Pas supporter trop, ba chikito, ba les comme fille. Maman a supporté trop dans le monde musical, makambo sali na musique za moké o eza liboso na eza ibele. La musique c'est comme ça. Respect, reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître la valeur ya muta prêter aux mains fortes. Ferregola ne pourrait jamais tenir ba propos o ya loba wana. Ba image on est à la YouTube, même bana na un jour ba kotala kaya. Tala papa na biso ndeka za koloba na télévision. Ferregola bota bana kitoko ba mindele banini banita ba komona bongo image pe éducation ni lokopesa pa ya bana. Ferregola je lui demanderai ce qui constate les salles à réparer la Koffi Olomide. Ouais, Janifai, au commun, aux allons à Gadi Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata netsoso ya Château Rouge. Pour yango awatoza eza entre marcadet poissonnier na métro Château Rouge. Bandaka komata en face ya magasin Carrefour Market, en face batalana komona drapeau ya RDC Congo. Komona awatoza ezaka wana sala rapide. Nazo zela yo Franco na bango. Janifai. Et loko leki libumu ezate. Non, c'est là, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu as commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu as commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évité tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il y a des on a souvent pas si est-ce que nous yaka miloka awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, ah tout ça, en gros et en détail, tout ça, donc, ça aussi, ça y est, ah, puis la vie, c'est ça, c'est pour les capacités. Tout à la Château Rouge. Le côté qui a vendu en gros et en détail. Tout ça, même, il y a un peu de temps, le côté où on a un peu. Donc, le prix, rien à dire. Donc, et 40 moulaïs, ce côté là, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on a pas ya. Au salaire terrain, on a comme awa, Nazanga Moumine, awa Thompson 5 kilos,
13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya Pembe. Oya Pembe. Bongo Pondu Oya Kin. Pondu Oya Kin. Siboul na 5 €. Omawa. Faut natika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €. Bite koute 2 €. Fumbwa. Carton Fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4. Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Togo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, ça me donne mon noir. Vida. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Nayaka, donc, la côte, on me l'a raillé. Congo, faut que le bosso. Tolia biloko mboka na biso moko. Et puis, tu as drapeau du Bandawa. Drapeau, il y a Congo. Ba misi neti oyo. Yama ya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouvais à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateaux, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Glodidia Siga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Bro. Tracy Mbelenga Bro. Kata. Ah ben voilà, Joël Chaud, la plus venue de la presse congolaise, Azalaka Moko, c'est Joël Chaud. Joël Chaud, il y a Elengia Congo TV, c'est-à-dire site où il y a site sur la Mitio et Zaka Moko, Elengia Congo TV et pas Tracy Mbelenga Bro, na Glodidia Suka. Babi les autres, Charlie Balaka, il y a télé, il y a Kin 24, Charlie Balaka, Azalaka, porte-parole, Charlie Balaka, a comme à la presse. Charlie Balaka, Alinga Kazalana, et moi, Charlie Balaka, au gouverneur, Agnès Zalara. Tout ça, il y a un conseiller privé à Fenabiso Noël Makanda. Et puis, Azala, moi, bâti très belé dans la maison, mais on va te bâtir le lot découvrir en gros. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Joyeux Noël, bonne année. Merci, pareillement, bonne. Oui, tout doucement, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à nous il y a 2017. À Salingolo, à 5 minutes de l'année. Gloire à Dieu, nous commençons à Mbonaye. Mais nous avons aussi un biso que non, 2018 déjà dans le monde. Mais dès que nous avons un problème, nous avons des choses qui sont là, et nous avons biso en 2018. Banyongo, difficulté, projet moko inasoubi. Et qu'on comme appelle en 2018. Mais tous à la makasi, donc en makana quand prêtre Jésus-Christ, nous dit qu'avec hier, espoir et solution pour Makamoutou et pour Salam. Merci. En tout cas, Charlie Balaka,
bato ebele mpe batala ngo na tele misu bami kozala question mpo yo mwana omena kati ya plateau okoloba bango nyonso te biso lokwa tozwi opportunité mpe chance oyambo ndenge bato ta badevelope Charlie Balaka azalaka porte-parole epuis akomi na maison mare lelo aza na média Charlie Balaka okobetela biso no historique na Charlie Balaka porte-parole lelo proche ya Wera ensemble parce que tout le monde est venu de la forêt na Brazzaville yozalaki tout le monde baki kwiti oza toujours maire oza la presse oza la msala normal mais en dehors normal te ala oza libanda oza on dirait trop close na Wera ko expliquer bana monde entier. Bref, parcours nanga na bandi porte-parole Jaël nga na bandi musique na 1990 90 tant vous avez kabwani kana zaka na sa famille ozomona nga boye peut-être okomona nga jeune na mokolo kana na 45 kana motomo le 11 avril 1972 bato babomba bakolo na bango abenga bango bayuma na motuta botama na 1971 aza vie na nga bato babota bana 7 ans po akina se baza bapeti ibana na bango kolongwana nona te na koti wenge na banona kwa ntango wenge ezaka mobimba nakotaka wenge d'une manière nazaka sympathisant nazaka installateur moto akoaraka misima mpona baingénieur maison ndenge naza awa naza kotravaille na maison fano eke wenge à l'époque ezaka na instrument te à chaque fois baketa baconcert na bango bazaka ya kozala instrument fano alors nga naza koinstalle na mesa nanga na wenge banano na 3 94 bapériode wana je me souviens encore toza kobeta baconcert chaque samedi na vis-à-vis wenge Bale Makaba, Bajibe, Bawera, Didier Marcela Samaba, Joe Blaise Moula, Tata, Alain Bella, Ali Mona. Donc c'était ça. Alors, tant que Wenge est au Cabana 97, on a la chance de participer à toute dernière réunion, il y a dislocation à Wenge. C'est-à-dire qu'on a deux fois Tata, Wera, Jibe, et Banaka na salle, c'est-à-dire en face, il y a UPR, nous avons dit je simba te toya na salon de machine na un grand hôtel à partir du grand hôtel ezula ewe basone kuma dine kwa simba na partie je vais te la tellement que maréchal a déclaré que non état que maréchal na ke oya rolandanga alandanga batu tout bazaka na wenge na balanga jibe c'est ça séparation ya wenge oyo ngana vivre au monde lisola wenge c'est une branche et ça le la Bible. C'est-à-dire vérité à Wenge Onga na zobeta selon Charlie Balaka oyo na viva. Lelo ko kuta na pena mususu abetre pe Wenge na ndenge na ye. Alors tango Wenge e kabwane ngana ponaka maison mère. Bon, à dire vrai ne bandela ba Wenge wala bureau ezalaka te mutu moko ko sote pe ngana zaka muta Wenge muta bureau ya Wenge kala non. Chaque leader ya Wenge ya kala zaka na ba masala ye. Bango ne bazako sala bureau na ye. Soko tali neti bato lokola ba jibo mona zaka na ba magouche. Vous comprenez? Voilà. Au moins, on a zakana batuloko na Roger Ibuna, ba wasenga Kipuni, Blaise Moula zakina bambasa ne lokola ba matoko mule, ba rasta bob. Vous comprenez? Donc ça dit mutu na mutu azalaka na bambasa na ye ba bazo na bureau seul et unique mutu ya bureau oya simbaka administration ya Wenge comme les affaires Mbodakis. C'est lui qui était le secrétaire général. Pire petit naïe, Elliot Bondo, mais on a dit secrétaire général tant pour salir maison mère. Mais à l'époque, il y a Wenge à Zalaka photographe. Vous comprenez? Police, on a son habitude de faire une émission, il y a Ramoulaye et puis bref, on a cette pour salir maison mère. Puisque là, le baramo, je suis parmi les cofondateurs et maison mère. Vous comprenez? Tout blaguer, c'est-à-dire la débit à maison mère. Tant que maison mère est salami, Charlie Balaka Salaka. Premier concert à maison mère de Betamana vis-à-vis, nous avons organisé un communauté Roger Ibou dans ma collection ancien master ouais ensemble. Là on est à l'instrument. Concert on a et bêta soliste à Zalakati. Concert et bêta soliste à Zate, drummer à Zate. Nous avons des bassistes Didier Marcela na Christian Maba. Ali Mbondo na Mbunda, nous avons des accompagnants à Zate, nous avons des solo à Zate, va chanter à Ramisa. Wera Adolphe Ferre, Ferre Azo Bouaka, Azo Yemba. Soliste tokena kozwanani volo soliste Zaiko tuzwa ina butu po aya robeta solo za robeta pe improvisation concert wana esala succès mo uro imaginer te po na nini puisque c'était première fara ya JB et Wera c'est quoi pour bien en maison mère BCBGT c'est quoi là ezala côté ya JB bazako comme toujours Wenge musique maison mère tout terrain 4x4 du président JB Piana Ale Makaba et Blesmula. Côté na biso, je l'ai dit, puisque première banderole, il y a Wenge maison mère avec Masana Dengo Paroba na Syrie, qui n'a pas de premier voyage.
Nous avons comme Wenge Musique à tout terrain 4x4 BCBG du fondé Guillaume Massela, Weranson et Adolphe Dominguez. Puisque la début à dislocation ya Wenge. Weranson pour la poste de la présidence ya Boya Kango. Nous qui président c'était Adolphe Dominguez. Puisque na Wenge ensemble Adolphe Dominguez. Il faut comprendre. Maison Mère Salami. Après quelques temps, en 2000 ans, on a la maison mère, on a toujours installateur international. En 2000 ans, de 1997 à 2000 ans, la carte de l'administration de la maison mère, nous avons deux équipes. L'équipe à Bélion de Valvier, on a le gouverneur Biblos Le Foulou, l'équipe qui a vu Charlie Balaka, Dédé Amouli, Didier Limenene, l'ambassadeur de Bandal. Nous avons le Pichmoso, nous avons le petit Bandakala. Na 2000 ans Adolphe Dominguez a reçu la Wenge tona bakabani na Weranson. Biso to décidé de sangani que nous allons soutenir Adolphe Dominguez puisque le premier départ c'était le départ de Guillaume Massela au bakabana na Wera. Après tant comme Adolphe Dominguez après concert à Bercy, nous on a pris la décision de dire biso pe na Wenge ngo ndenge toza boyer. Ba considérer biso penati et le takanga ba pouvoir tuer na gouverneur Biblos Le Foulou Wazolan Safou. Donc tout que nous avons travaillé là Adolphe Dominguez. Et je suis le premier à la télévision. À l'époque où il fallait qu'il Massa. Mamie la information balingala ayana kari. Là on a les gars pour annoncer création il y a Wenge Musique non Wenge Maison Mère d'Adolphe Dominguez. On a beaucoup de combo Tony Salamate. Jour on a tout annoncé pe na bing sa ba fan club nyoso to na FBI na Bandal. To ya ba 16h 17h ko kita tozo kita. Ngaba betanga na niveau moko kuto kokondi mate yo ba petit na ngai oh non c'est-à-dire tant tozo kitaka na voiture Adolphe Dominguez pour après émission to kana zo mbonge pa ya Gigi koyenga mo c'est Adolphe Dominguez ngai Dédé Amouli Didier Limenene ambassadeur de Bandal na papa Théo noko ya Adolphe Dominguez to c'est ba fan club tout okuta na FBI na Bandal na place salon la Coste à couloir wana. Nous avons attendu que la TV wana bana Tchétchénie bamanzaka bankoyi bazulu baza kozela kabiso okitaka tozo kitanga na ba fier na ya costume mulai na lataki na cravate ni bende le kangao ni bende le kanga na beta changi panza voiture na tala boy chauffeur à kota ki masu bakomola na na terrain municipal kanga boyide na lia double moko na costume mulai na lataki na baluka lokola mpese likolo un corps plongé dans l'eau na lia mabele na kimamba mutila komi na banda na kenda komi kota na kasho chanke bakanga ngai ah baba na komi ozo ko to panza na biso donc on a déjà to komi na création ya Wenge Tonya Tonya c'est-à-dire nazo résumé yango mais prochainement na Robin Sayo to bando za soko chapitre moko qui trop Adolphe que nous on se bemé la ensemble bon na ça qui na trop Adolphe à dire vrai bandaka nazala trop Weranson. Mais sauf que na bureau tozalaki bato bazaki na pouvoir ya administration bazako tike la espace. Vous comprendre il y a un moniteur total ka boye et que Weranson nazaki na confiance ma asina Elliot. Donc on était obligé que non donc il était le candidat souci. Tant que sali Tonya Adolphe Dominguez aye donc que la Coste pour la Coste ta kimaki maison mère aye go région de Biso na Tonya to sali ba 2 ans. Donc il peut te Paris, te mettre à Olympia, te Rozonga Boye, Adolphe na la force de Simbate. Nzembo moko la force ça la inspiration succès ko le kabanzembo ou ya Adolphe Adimisaki et créer jalousie moko boye. Nga la force massa na nga da France, epinde ko na nga. To zarana et to tambola kana et tam komika que non moi Clément Mal c'est comme entre Adolphe na la force ba yiko ngana la force na Tonya. Babengana na téléphone pas ya papa Théo noko ya Adolphe tant babengani la poste comme on là on va na 18h parcelle na ma campagne ils a 18h parcelle oui avenue na ma campagne pour ta parler de ma la poste comme on là ils Charlie to que no bon de la wera to zonga maison mère ah la costa lela na ndenge moko de bati to longa bana parler na eti to ya ipa ya wera na poto to kutana mapata la kosa kota lo pa na makasa kuya na sabani kole ah na fona zonga ga ipa vena kai mushwaili wana linga bomanga na siko j'ai Nathalie na ba niveau to za ko take wera ponga bana Tchétchénie batindela nga message jour ba kozwanga na mamna lo ba na TV ba okata nga lokolo bon Nathalie musique yango chaque fois ka biso to kenda ka boye to beta maka to beta ka
nazobanga soki nazongi maison mère ekosala fo epesi la koso eloko esali boye zonga no maison mère nga na kozonga te côté nasali nazonga epa Adolphe nake kuna babeti nga mpe lisusu nga balandanga na bapau liboso ndako Adolphe de Mengezi quel quartier là kolonga tonia nazongi maison mère sikoyo ntango nazongi maison mère nazonga etaki porte parole privé ya wera son epui nakidi recap ya wera bato to bayebi banda ba 2002 ntango nga nazongi maison mère naza leso oyo naza kokabona na wera son kaka sokalaki zali soko bengi wera telefone ezali ata to voyager pour chambre wera eza awa yanga eza awa donc ozala na nanga alors que poussa au wera poussa na etaki direka et puis porte-parole privé ekreaka jalousie na bafie na biso ba elion eye kosala ke jour moko na ya concert na bazili moni batina bato bameta babetaka mabe na misu ya madame nanga vouleke mwasi na ngai ya concert ozo comprendre tuna mwasi na ya concert batinda bato babetaka alors ntango babeti nga nabenga wera na explike wera réagissa te ozo comprendre très bien en tout cas soki basuspendre ye te nga personnellement nazoza projet ya porte parole ozo comprendre à partir wana ezalaki bien te ça ne vaut pas la peine à développer yango mpo bamakambo oyelanga bapériode wana soki nazongisa motara mechama naye kodeside ke nona vanda na ngai opiolokide bandakala azangi koakienga so baleki na tv peti nanga charlie balanga peti nanga charlie balanga ena bayobika na ye ayekobengaka masalakaki matondo aoya kolokide okutaki na se banzete afasa ntango mobutu akokosuka basenga mpe kofiolomide na babutu yaki ba 22 heures solomide azokisanga mon papa ngai nasi nayebisa yo naza mopao nakoka na makambo tu oyo ezaka na mokili me na vi na nga naza bayoshaki balaka donc c'est-à-dire soki ondimi kaka kotravaille na nga kote kuna owuti na pale werantoni kozalaka na carte babinaka na carte ya bino dimanche soki olekaka na carte ba lundi okokaka dimanche soki olekaka na tv lundi na on a carrément ma menace ma période wana j'espère que notre état n'a pas dit de faire ça pour les gens na il faut décider pour la quota pas ya kokelo na kinda patina mukonzi mo kambo nene ya chi na kota ba komo na ete ya bana atwanga kamela ka mo mo bindi ba ke bandi na be sa ni ba kana tebe kuna kati kuna no sa kana quartier la terre ba mamele le baza témoin ba ba ya ko na sa na kaka RTC. Heureusement que non, malgré le maloba, tu dois faire la moins force des fois, puis tout ça, la moins pour ça. Là, bah, pétanga na RTNC, ma mille d'atelier. Heureusement que non, on a fait la pantaille, c'est-à-dire, bah, pétanga, bah, qui est belé, donc, inspecteur, mon avec document, au début, quand il y a un certain dimanche, Charlie Balaka sans adresse, tout ça, il faut que tu aies ma cala. Vous comprenez? Entre parenthèses, mais ntango okomaki kitoka mpona ngai jai oyo nga namona kapwe bakufaka likolo ya soni na ndenge ekoma mokolo pelaki naki kosala émission ya kozonga na meta na l'émission mobimba tosololi kaka wana avec la détail epa kofiolomide kofiolomide akanisaki ke nazozonga maison puisque à cette époque là naza kobenga bajournaliste nazofete bango neti nakozonga maison mère porte parole mais nazalaki na vie na bazakari bababa baisanga Charlie kozonga maison mère na moko pale osala badémarche navandisa espace na CNTV avec mpe ezakaki makambo eza bien dimanche aosali olanaka dimanche Olomide basuku bakoye na bani koprésente émission na bani kokomisa Koffi Olomide na yambaki bamasa maison mère bamasa BCDG na yambi même Zakari Robaso bayaka na Sandra na bamokosi wana baka manager naza na baimage wana ti lelo Zak nazoloba oyo akomeka na Charlie Balaka fingu ya Guantanamo cœur principal donc démarrage na ngai journaliste yango wana na travail na CNTV Mercure Canal Futur Chabani Record ayo kobenga ngai afetaki nga kuda kopesa nga espace moko avec sponsor de travailler pendant une année et demie nasalaki mission na espace sponsor ya Bierne Sport
natikala komelake eloko moko te nazwaka mo baproblème soki otalinga bien bato bayebangala nga na kata kobela AVC so otali lisanga moko soki soki moi eza ekomaka neti mo moke même monoko nanga koki so otali je ekokoma bien te donc bapériode oyo ezalaki baklima moko bien te mponaka nabelaka tititititi eza bekaka lingaki nazala après lelo nanaki 24 donc à part ça naza manager o babibisi ebele na manager à Lacoste Montana même na Braza Madoudou Kopa naza opérateur culturel pour naza représentant la maison de production ebele net direction production c'est vraiment une grande maison de production à Brazzaville naza conseiller à Weranson je travaille avec presque et combien d'années aux autres de son à la thème au comme conseiller bon soki kozongela were etake conseiller eza collaboration eza mosala te nasalaka na wenge te nasalaka epai ya wera te je n'ai pas un salaire conseiller eza lokola yo mpe leloko ezalaka no mpe nanga Charlie obanda télévision oyo ava nga nasepeli vraimen ozala conseiller nanga professionnel na bano mpe ya yo keno Jaël maloba oyo tolobaka wa ekokobeti so fimbu yebaka kotraite information donc yebaka nini okoki koloba nini okoki koloba te c'est ça. Je suis conseiller à Weranson, je ne peux parler que de Weranson dans mon émission. Non. Naza, bien petit à Jibé Piana. Voilà, il vient dans un piano. Il va Braza, va voyager, je vais mettre ça, ça vient dans un. Au fil de l'idée, oui, tous à la rapide, la climat est bien été sur le plan amical. Pour la réalité, on va les cas, c'est que la tête, nazaki na ba relation moko boye na moto moko bazalaka nekala babilo moko ndenge wana bon moto ngo ngane pe tozala na biso pe susu te asala oyo rosala ponga na moto na tozala te yango netikala neti moi kokata na likasa moko boye ngana mais sur le plan professionnel sur telle émission nanga je parle de Kofi Olomide na Tchaka Nzemone puisque c'est mon partenaire je ne peux pas être conducteur de musique sans pourtant parler de Kofi Olomide c'est l'artiste le plus titré en mboka na biso vous comprenez malgré la fidélité na mike azalaka nango mais Kofi Olomide c'est un homme. C'est vraiment un homme, il a des qualités, il a aussi ses défauts. Merci. Kofi Olomide Lelo a invité Weranson à concert. Weranson a été et puis Weranson a eu ça la lettre qui a Matadi mais Weranson a à Kinshasa a été à concert. Yom toza conseiller avec Weranson. On peut expliquer pourquoi Weranson a quitté? Bon, à dire vrai, quand Kofi Olomide avait demandé à ce que Weranson a invité à un concert, moi j'avais encouragé à Weranson na servi à ta autre la qui vient dans Vanganta Mazi Kolonkwati il faut qu'il y ait un concert voilà vous comprenez effectivement ils ont quelques-uns peut-être qui non qui n'était non il faut qu'il y ait un concert vous comprenez mais et au sala que non jour où le concert c'est déjà jour où Weranson na ba mixé na ye fallait pas qu'il matadi. Donc, la dernière minute, la dernière minute, puisqu'il ne fallait pas voyager les lots. La dernière minute, pour les salami qui voyageaient ça la matinée, les lots dans le na Weranson. Pour la vie que le concert fallait bêta. Matadi après Matadi, Boma. Vous comprenez? On a une opportunité pour ça, on a fêté na bana là. Moi, les babies sautent à bateau, ton bota, moi, moi, côté, mikolo bana na tout le monde là. Na c'est plein que mon azala. Autour ya bana nanga na passer na bango Noël. Or ce qui na voyage à Noël les ngezwa na nzela zamba. Et ça la bien c'est. À ma grande surprise, c'est Alim Bonda qui m'appelle pour me faire signe que non, de voyager les sous. Ma raison fondamentale est voyage et salamité. En tout cas, je suis détenu par les secteurs professionnels. N'a pas marché ba monter na ko sa côté na yebiti. Donc Weranson na quel concert il y a Kofi Olomide té a comment qu'il est pas s'excuser. Lettre, moi j'espère que nos journalistes vont lettre à reconnaître valeur à Kofi Olomide à aîné naïe et puis à lobby que nous avons porté soutien naïe la réussite à concert wana. J'espère que nos deux propositions wana et ça va proposition fondamentale. Et là qu'est-ce que nous Weranson a en considération actuellement avec Weranson. Weranson est Kofi considération ça effectivement même que le Hutu on est avec une guerre. Il y avait une guerre entre Weranson et Kofi Olomide. Pour ce guerre wana ezala répéter nga kwa kolonga pas Wera te na kele pas Kofi Olomide. Les arrasos mon ça n'était pas Gilles et pas Kofi, pas Wera, pas danser, c'est là qui est bon. Oui, tout ça partout. Tu reçois dans les longues années de Jaël, tu comprends. Le but est bon ici, tout ça partout. Et ça, le quoi, il y a le lobo reçoit dans la Roger Grando. Le but est bon ici, c'est la vie. Tu comprends.
Donc c'est la vie. On dit jamais, jamais. Pourquoi quand on est autant comme maman ça n'a pas jamais, jamais. Non, tout ça pas tout. Beaucoup sont allés le bon, bravo, merci na moto. Mais encore une fois, on a confié le milieu tombé bana, toko ko bongisi. On a papier de presse tombé bana le lot tombé biti. On a la Jaël show, toko be sana le long ngana yo. Polémique c'est là. De merde. Zela ngana na tsana koloba. Ngai la Jaël, le chéri tala ka boto za dango bena ba poil belé na nzoto vraiment donc toko be bana le lot, le bito bongisi. Yo pena ko jenga ko be bana le lot, le bito. Voilà jamais simbate beauté bosi mais ta vidéo na nga enda kwana ko o mona na masque de baka ba jamais za la rater o ko chamona entre parenthèses ko tala ka ka si ko lelo Charlie Balaka polémique aux origines entre BCDG na maison mais na ba porte-parole est-ce que eza guerre ya solo be ba guerre mo bo fondé ka bo sala po pas sur actualité mususu au niveau pas porte-parole ba kende nango comment finir dans les sous donc et ça les peut-être déjà dans mon éducation Sankara lobby c'est que ça et outil déjà dans la maison ce que tu connais dans Monique et vient dans qui nganda lobby c'est que outil dans la maison ce que pas polémique on a pourquoi et outil non wapi Sankara Papi les Princes Roger Ngando Mosaka na bien devant caméra baza ba impoli on dit que nous avons Papi les Princes problème est ça tu azale kinanga. C'est mon petit. Roger Ngando Masana, toi âge mo Roger Ngando Mosaka toi âge mo Papi le Prince leki. Papi le Prince za mwana ba 78 ba 80. Kola da imulai na yo wana te. Za mwana ba 70 ngana ekara mulai. C'est-à-dire pourquoi na benga bien poli puisque en réalité Roger Ngando tu peux pas passer à la télévision toi Mosaka pour insulter Weranso au moment où que non réconciliation et salamé. Papi les Princes Sankara de Kota, tu peux pas passer à la télévision pour insulter Jibin Piana. Au moment où tout le monde qui est rançon nanda kuya Jibin Piana na anniversaire à Daïda, yo mona qui a monté. Au moment qui est Jibin Piana na concert à rançon na Grand Hôtel te. Maman nangaye. Bazo créer buzz. Ngai na robeng sa bango 4 na chabango mi balé côté de mission na ngai. Puisque kati libanda butupe moya musique ya Congo na yebi yango surtout que wenge meza biso. Omoni wenge eza biso ngata kuna bani na wenge na bango nyoso wana mutazaka na wenge za kati ozo comprendre Papi le Prince porte-parole bato basali maison mère Sankara a coïncité Jibin Piana ndeni tandis que ba porte-parole a BCBG babi Sankara senga bango bango Sankara koya ba série mo azana problème mo ba senga bango to kapi makama ba poiso ebima kuna ba makama mineno e uto bima turo zaki ke parquet di ba message la ba parquet ngakenda au moins denga na ça ngapela za porte-parole a Weranson mais Roger Zara Masala to ko kene ba chetemba to kipe bobu na sombi champagne to ko kene pe boye a sombi champagne to meli ndenge to solo no boy na zana $30 moko na poche nanga mutakabili nga Papi le Prince na auto tike pa mama biyomba ba coopération na bango bazara nango ba pesi $100 lokola to kene nga kabeli nga $30 ozo comprendre talaka ba feto na ba pierre oyo matolo ezesi ba sosote makamunyo so komi passe mboka comme on dirait ya ko kufa tout ne marche plus bien na kati ya mboka na zo moi 30 yango na chena poche na chango na chaussette po ba miyibi ba komi belé so ba roya ba roya na zo na che elinko lo bateke no so kabeli mutu lelo lobby il faut oya obeta di solo non akabela ki ye po bazaki ba armée yo kanisi ke no ba polémique wana oyo zongi lelo ya ba porte parole kana so bien ba porte pas polémique ya ba Papi les Princes Sankara de Kota contre Roger Ngando et Mosaka bazako masqué ba kombo ya Jibin Piana Weranson bando bandi be mission so yo Jibin Piana lo mabe pona wera so ki wera lo mabe pona Jibin Piana so moni ata musicien so ki est-ce que sur moni ata musicien ya Jibin Piana lo mabe ya wera ngana to yamba Jidel Kalaming était des missions il faut voir niveau ko komisa wera alaxi ki bazé intellectuel ba kimiango te Roger Ngando c'est intellectuel yo ba te Roger Ngando intellectuel mais quoi ça l'assemblée tu pour intellectuel ça ba dimension mon Verambo baloba il est malin mais il est très intelligent à quoi ça likamu mais on comprend que yemta salongo parce que ayebi ko sela qui intelligence n'est la sagesse que loko e ko nu ngafuna biso na mais batimusu ba cause il est intelligent mais Aza est intelligent mais Aza sageté donc naïve intelligence au yebisinga iwanate parce que intelligence banato bana mama porte même Papi le Prince na comme on a dit masa mama mususu o bat musuba salati
Jaël Show, je t'aime beaucoup. Oza film Oza Mayele, Oza Kitoko, Oza propre. Oza fait journaliste sur TV pour Nanzala. Je connais très bien ta famille na Cité Verte, na iba de en Afrique du Sud. Ne m'amenez pas à ce qu'on a regretté pourquoi on a répondu à la micro. Vous comprenez? Bon, il évite que Papi le Prince, ça comme ça, bêtise, parce qu'il respecte sa femme. Bon, alors on a le monde comme Roger dans le bâtiment Mosaka. Voilà pas au Katanga. TV na Mosaka. Et yo soyo comme Mosaka na Buzoba. Bon, on a un règlement de quantité, autant plus que nous, on dirait qu'il y a une réalité morale, on a détenu par des secrets professionnels pour ne pas dire n'importe quoi avec aucune précision. Bref, na kosenga na bande ko na wana tu bango 4 na yebani bango baza ba famille na biso à chaque fois ce qui dernièrement Papi de Prince na matanga na mona Roger ngana na otala ba matanga donc total naka qu'ils arrêtent ça. Topé sa chance ce qu'on a JB Piana abimsa album et Simba et je vais demander à mon JB Piana il doit beaucoup travailler azana défi moko soki album ne oye simbité à rejoindre Nzaya Nzaya Diona Benyamabo. Oh maman na ebisio est-ce que nos albums 7 jours de la semaine à Wera tous avons mango avec doute puisque tu baies non et quoi accrocher n'est accroché puisque réalité musique comment que na bandenge mo que no JB et Wera il faut ba limwa ba ko magana 7 jours 20 na salelika ki yemoko abonné yo musicien il faut tout que qui me casse na générique de l'autre ambulance à ko kende maison mais ça moi bilinga so total bien banzembo e beti za banzembo veillé moko. Mais l'essentiel, c'est l'album. L'essentiel. Tu veux inspiration, il y a une reprise. L'essentiel que l'album 7 jours de la semaine de Weranson est accroché. Au moment où l'album a été mis ici 20 titres, ceux qui attendent un moment accroché, ils ont la réussite. Au bien album Bed de Michael Jackson. À part un zémo Bed, il y a des choses à la carte. Mais ça va succès mondial. Vous comprenez? Donc JB Piana vient en piano, chituka héros conseil na repesa ye, ami pesa na musala na ndenge ya solo. Autant album ko bimba. En tout cas, il faut mon na défaut ya vienanga. Fia mona na kati ayambaka chombo te même na répétition ne sokoke ba barrage za la kami ba lemisato poko kupusa na pemene na été non azala mutaba contact succès ya wenge o izalaka na bokabwani ti ba 2012 2013 et ça ce soit de l'autre les lois petit Robin ba bimia succès so que ça qui munene boy ba okabalongo boy na wera les loko mi boy fo Robin na zwindambu fabriquer ça zwindambu boy ya boye ferré fali kofi et puis ba kofi pas autre tante tata na biso pe nyoka longa aza toujours hein kendo tala ina ba tata nyoso ya kalo ba sala ka politique na mugila gila ndenge ni balata ba kopa kaki na ba sandal ba zobina mukongwa nkoba vous comprenez donc elingi koloba que non vient na piano il doit se mettre au travail. Se mettre au travail, à Luka comprendre j'ai un marketing à musique et le et ça, ce soit on a parlé un millionnaire, un bogar, un bilambé belé afin de sa vie. Non, ils doivent sortir l'argent pour la promotion. Il doit se présenter dans des différentes émissions. Il faut aller en contact na batu. Il faut ermoko moya mokile beta yeba pembe oya za koluka wana za biense. Akomi mukolo to tika ba pembe wana na ba soraya ba daida ba vanda ba spe wana c'est bon. Il faut à travailler. Ozo prendre pour ce qui a bimisi album. Maxime Bio Café. Yango. Connaît pas demande hémorroïde et oh ya diabète on en est avant sous réserve yango té bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo monisa biso na couple yango tout ok Bio Café et osala biso nzote lengi tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali ko on nenga blague déjà na so ba on nenga blague te ngala sa mwana wenge na sa petit ya JB petit ya wera na lingi tangu jouer à sale loko simbi JB pas sale simba pour ce que simbi teka ke ko région Nzaya Nzaya na Benyamabo ou bien Zemano Kanza wana mabe obi que papa chéri un album te na marché ba ne belé mais azaka en actualité. C'est-à-dire, il y a un album papa mbataye Evre. Et puis il y a quoi les canaux télé trotter à leader. Il faut y avoir des musiciens. Maman,
album ezebima ya JB Piana JB Piana les quatre na télé abimaka trop na télévision Wera son Wera non seulement les trop na télévision mais ça na équipe en marketing à marquer na télévision soko bengi misa Wera oyamba une émission mais benga kaka musicien JB ba oyamba te ngana auto yamba na auto benga masa moko na benga tina lemba et puis pour nga personnellement nga musicien ça la nga fierté pour nga naza impresario de musiciens congolais Tibo yaka wana nga nazaka déjà na musique nga petit lengelenga na bani musique na 1990 na émission to sala das machete le kwangola oyebi yango oyo koma lelo coupé décalé ba ivoirien ba beta ozo comprendre donc ça dit so musicien na bengio o sala linga faire na ko gangelo pe na ko gangelo na niveau bango nyonso ya BCBG Yamara show nani Moda show il est sympa ale ka émission trop Moda show azana musicien JB. Bon, excusez-moi, peut-être moi d'achat moi moi ninga tenko mone mbamo yope oyebi ça dit alinga ka télé to yambake parce qu'il est poli. Voilà. Télé ezaka raté que no biso photo benga yo biso ba journaliste. Toi aussi nga na sala ke émission mondiale na sala na télévision moko eza câblé. Ça dit mutu na Montréal na kotala nga. Il faut obenga pepo au moins ba mission belo ba ya lelo. Ba mission belo ba ya lelo. Et belé na yebi bango te. Neti ya maison mère neti ya BCBG et bela tout kana bibango te ngana ibiso tangeni ngani te ba Rio ba master ba Shai Ngenge ba Jidel ba o mususu wana na mona ba yemaka bien mais na yebi bango na bien te marketing o ya BCBG ya kotika kaka Roger Ngandu Mosaka na télévision nazo senga na papa chéri il faut qu'on évite, il faut changer. Na lobité que nos Roger Ngandu Mosaka bazama faux. Non, ce sont des meilleurs porte-parole au Congo awa selonga ezala Mosaka. Monto banda idéologie après sa valeur à porte-parole c'est Roger Ngandu. Pour Roger Ngandu comme ko le TV katango wenge kabwani wana biso kutu mutale kana TV zala ki dide di menene erojani wa ba merando. On se comprendre. Mais kaka bango kaka monotonie ba petit na biso ba nono fuji ba le kaka na o totanga kombo wana ba le kaka ba sala ba zela papa chéri le kaka na TVT Moda show mais yango nazo senga vraiment na papa chéri il faut changer stratégie pour un album na ye nga nazo zela album ne maboko polele puisque je vais contribuer pour na réussite album wana mais lui-même papa chéri a changé même style de vie na ye abima azala moto ya contact avec bateau romona keno album na ye ekosima puisque JB Piana c'est un bon chanteur, beau gars, bon danseur, ça a la qualité artistique, nous sommes qui top. En tout cas, ça n'engage que Charlie Bala comme pour Nangapé, dans le baquet, papa chéri, a fondé la porte parce que biso tout en a simani internet et zawana télé zawana tout ça la promotion tina suka parce que tala yo quoi. Tout ça tout quoi quitter nous vers la fin tout chité mais n'a tout quel quoi suka polémique entre Koffi Olomide na Ferregola o ka kirondeni Ferregola masalanga to bienaki kanchwele. C'est un garçon au Toyebara à la maison mère, Toyebara et Banana Wenge, puisque c'est parmi les cofondateurs à maison mère. Ferregola, je préfère commencer d'abord à Koffi Olomide. Jaël, Koffi Olomide, il faut prise de conscience à la motonaye. Le roi ya papa oui mais il faut interpeller Koffi Olomide. C'est-à-dire mon nène à Koffi Olomide il m'aura bien baraté. Peut-être Koffi Olomide aza fouadé à papa Wemba. Koffi Olomide aza moto oyo personnalité parmi ma personnalité au bazan influence makasi en Afrique faut retanga Koffi Olomide. Kombo Koffi Olomide étant qu'artiste et musicien, ça dit kolo makasi. Kombo Koffi Olomide étant que moteur revivre là dans denga social et ça na c'est makasi. Koffi Olomide a des problèmes avec tout le monde. Presque. Félix Oazé quoi à l'époque avec Wera, aujourd'hui avec JB Piana, Ferré, Fabregas. Aux hommes on a battu on a tout. Tant qu'on a déjà conflit na 1, 2, 3, 4, 5 personnes. À ta 6e personne bout à Salio Mabé. Et on peut ça il faut. Non, il y a Zakaneka Ndengwana, il y a Zakaneka Ndengwana. Ce qui de côté de Mozilo, Koffi ne peut pas faire des échanges de paroles, des insultes avec Ferregola. Ferregola Zaramona Moussalanae. Oui, bien, moi bien. Faire rigoler à Ramona Moussala, n'étant pas qui me besoin de la maison mère, va salir les marquis. Les marquis, va Panzani, aïe, à salir, à orchestre, et Simbité, à Kené, pas Koffi Olomide. Et puis, à mon humble avis, je sais que c'est le seul et unique musicien au Koffi Olomide à Pessambong et Belé, qu'on est qu'à tous les musiciens, plus que peut-être Fali. Vous comprenez? Donc, Nengezawana, Bamakambouana, Nengezawa, donc Koffi Olomide, à Gosona Batutu, mais faire it. Vous comprenez? Gosona Batutu, mais faire it. Puisque vous avez ça y est raison à Zati. Voilà, on a condamné
Kofi. Ce qu'on a condamné Ferregola, ce que Ferregola a fait là, c'est de l'ingratitude, Jaël. C'est de l'indiscipline, c'est de l'inconscience. Ferregola, il faut qu'on y ait des wapi. Ferregola, qui moi na musala ya Kofi Olomide, quelles que soient les conditions. Tu ne peux pas insulter, cracher sur Kofi Olomide. Moi nanini mutunini na mokilo ko pesa moi na raison sur basoli na papa na. Pas supporter trop, ba chikito, ba les maman a supporter trop dans le monde musical makambo sali na musique ça muke o eza liboso na eza ibele. La musique c'est comme ça. Respect, reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître la valeur ya muta prêter aux mains fortes. Ferregola ne pourrait jamais tenir ma propos o ya loba wana. Ba image wana na YouTube, même bana na un jour ba kotala kaya. Tala papa na biso ndaka za koloba na télévision. Ferregola bota bana kitoko ba mindele banini banini ta ba komona bongo image pe éducation ni kopesa pa ya bana. Ferregola je lui demanderai ce qui consiste ne sali à réparer la Kofi Olomide. Ata ba kozala ba meilleur ami te mais ata ba no mona na te mais en tout cas ba langage wa loba wana c'est trop. Ngana tala una na ngona portable na non c'est trop. Quand tu es les masananga voilà ça vient na biso. Mudakotu ko peso raison devant Kofi Olomide ce que olobeli mabe azate ata asalio mabe. Oui, to yebi ka sala ke mabe to zo hypothèse wana. Mais tu ne peux pas riposter comme ça. Soigner. Soigner, merci Charles. Voilà quand j'étais na biso na souka ya moko fali poupa, on soit vérité musique na biso et puis quelques dédicaces. Fali poupa c'est la fierté de la musique de la RDC. Seul et unique où ils défendre la musique na biso tina ba niveau moko oyo ata musicien moko commenter za Fali Poupa to za la clair ozo comprendre azo kende ba place moko o ba yaya na ye ba papa na ba sukaka ye aza ko kende donc Fali Poupa to senga kaka bravo à continuer kaka bongo mais aye barakeno source za na kaka source ata ake azo ngara mingi pe côté na ye à révolutionner musique à moderniser musique. En tout cas, il n'y a pas de commentaire. Je souhaite une bonne chance. Azalaka Ndenga Zawana, Potalaka Lelo, Jaël, vrai chéri, Manzaga Kitoko, Posanzoto Kitoko, Makamunyoso Kitoko, Ayambinga l'émission, Tozoko Misaka Kaye, et ça allait bien. Donc voilà. Donc, ma dédicace na Paris tout. Nabi qui est petit Nangaï, Bandeko Nangaï. Bienvenue Anga, Ani Dembo na Bruxelles, la salle Mikolo Nakin. Ce que vous voulez faire ça sur la Latiboye, c'est Ani Dembo, il a tamika lelo. Donc c'est-à-dire signature à Souka Gani Versas, Yende Mutaïlenga Babiloko, ils ont moins belé quoi. Donc ce que vous voulez la TV en moins belé, c'est Ani Dembo. Ce qui a ça na kin nga manifestation ils ont Babiloko Oyo, Bamaïda, Gauthier Mascots, na Pesimbote na Batutu Bazota la personne à Lubumbashi, Badarius aussi là, Dan Marshall, Yinda, Henri Sultani. Na pesi mbote pa na yomoko na pesi mbote na Vena Bisoko Damboka 00242 ya Willy Mosheni. En tout cas na pesi mbote na ngara pena ko pesa vie mbote na ba TVT po na ngavia za la calme po motema malamu na eteleme za la kamakasi na mona ka soki neti na pesi mbote Willy Mosheni ndira ko benga nga libérer nga puisque bato ko libérer bazake belle nga moko na mona jumona ke otala ye po na liambo nga une fois ils ont 2h22. Tu as 2h22 à libérer. Mais tu vois, niveau de téléphone est sonné. Et comment ça l'a sonné? Viens, ceux qui n'ont pas à côté. Oh, il faut libérer. Oh, je préfère. Et ça va battre mon sous. Quoi, ça va moi, il y a Papi le Prince. Papi le Prince, à bout à moi, on a PC combo, mon chaîne. Merci Jaël. Merci vraiment de mon salle. Mais Jaël, nous avons un conseil, moi, on a un PC. S'il te plaît, ma caméra. Dosez-moi mon cœur. Nathalie ba image no moko na yoka ki sala nga bien te doser. Il faut pardonner. Au moins dans la vie il faut pardonner puisque demain à la point d'interrogation. Moi je te connais très bien. Ngane vous a très bien éduqué. Ngane pas na bino. Vous en ndako kitoko na cité verte. Na ya déjà na parlé na bino, na binda kuna bino en Afrique du Sud. Vous a moi na moko za bien éduqué. Donc moi maîtrise des subjectivités négatives et ça la bien. Talaka ndeko za bien. Parce que toko basi bien. C'est tout bosso ba kana ba poil na makolo ba sona ka pamba pamba. Merci Oyo Kinga. Merci. Merci beaucoup. Là je dirais un grand merci à Christine Belenga de Glody Diasuka et puis merci beaucoup à Nicolas Mokondi na sima caméra. Babi mkoto benge nikni na Joël Basunda yo ebiga kati moi trouver ça biso bien na Philomène Lumingo sans oublier na ya tanto Mwanzo
Motema vieux Jules et puis Yemo Babi le vénérable, le grand maître Azalaka Moko, c'est choisi Matata. Les vénérables, le grand maître, les grands magiciens, les grands marabouts. Moto à foot, à chaque fin de mois, pour na libanga, la contrat au foot à Madon, c'est choisi Matata. Sans oublier Willy Mouchen, mon partenaire, mon tout, mon privé, c'est toi. Willy Mouchen, le boss. Et puis la Yemoro Tati Lopez, l'honorable Tati Lopez, vieux Jojo Mandi qui m'a pata de loin. Et bah tout bolinganga, le binope bolinganga, t'es besoin obligé de talanga, ponga la hôtel à binoa. Donc merci beaucoup. À suivre la prochaine numéro. Bye bye. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.